Merci Sengozali les sous bakutana bino na mukolo lelo bino ba obo pesa biso confiance bino ba obo zobenga biso pona ba conseil papa Toussaint na France merci pona ba conseil na bino na ba diaspora nyonso obo benga ki pona ko luka ko pesa ba conseil parce que biso bitumba na biso ezali pona mboka eno pona ba futilité merci na bino bande ko diaspora pona ndenge bo benga ki ngai en privé ndenge bo pesa ki ba conseil biso tozo bunda bitumba pona mboka et puis je crois tout décevoir bino te parce que soki bino bozali biso tozali na bande ko tout ça na kati na mboka tozo bunda pour que to sangisa makasi na biso to sangisa maele na biso parce que mboka na biso est en danger. Le l'autre réfléchir par rapport à makambo eza koleka mboka na biso yango nde eza parmi sujet oyo na lengelaki yango pour que to lobela et en dehors de ça maman aussi azalaki na activité na ba maman na ba jeune na limité boyebaki yango ngai pe nazali côté masina sangisa bilenge na ba maman pona kotalisa bango nini oyo bobiso ko sala pona mboka Congo yango na une fois de plus na bino ba diaspora oyo boye bolingaka mwana na bino ndeko na bino résistant mobundela mboka na kombo ya Bruno Mibenga merci pona ba conseil particulièrement na papa Toussaint, maman Pauline, maman Jolie, bino bobenga ki pona ba conseil. Je crois to kosalela ngo pona avancement mboka na biso parce que tout ça na mboka moko oyo eza Congo. Na ngo na nini tozo sora lelo na bisaki bino, ça fait maintenant plusieurs mois que élection na Congo ekozala te. Pourquoi élection ekozala na Congo te? Makambo eza ebele. Et là, quoi, les bossos, eux aussi, la élection, ça les maté, tout ça déjà en retard. Retard il y a plus de 2 mois, parce que le lot au bout de tout ça, tout est parti pratiquement une année avec 6 mois, 5 mois. Donc Félix se retrouve maintenant dans embarras de choix. A comme il évoquer la raison que tu as le matériel qui est enrôlement qui soit 3 mois. Donc tu au-delà de délai constitutionnel. Parce que déjà dans l'analyse dans l'analyse que ça que nous avons dire l'élection ça maté bande ko belé wana ki a comprendre tout ce que l'élection tout préparer ba base. Le lo oyo boy bon monier que Félix a comme dans nzela yo kende ko luka ko solola pour la côté c'est que non mboka ezaki menacé moi tout ça la élection na ndenge les a prévu na mobeko likonzi mboka na biso ezalité alors et okoma élection na okoma mandat na eko expirer oyo boy kosenga ba acteurs politiques nyonso ba kutana po bavana po ba solola et na Congo tout ça na démocratie parce que nyonso wana bozomona yango que na Congo toza na démocratie nazoyoka bandeko bazoloba il faut Félix akende mais Félix akende na ndenge ni parce que Félix déjà abandi déjà afungoli cha ya concertation ngala benga en concertation na china ba hypothèse ko tango ngai mobundeli ya mboka nazoba que non soki Félix a organisé ma ponamité il faut Félix tout ça nini to benga nae donc soki bato wana nyonso basangani acteur politique congolais donc pouvoir wana ekozala sous Félix c'était pouvoir ne okoma bato banso yango boyo se rappeler les sous na saki mission mo na bana mandat Félix aussi en 2023 o bo congolais nyonso kozana courage ya ko telema ko pouvoir même ngape bino na ko sala parce que Félix a commis hors mandat parce que pouvoir au Félix ça ko exercer et kozala les sous a été même communauté internationale il y a bien que non Félix a commis hors mandat. C'est ça qui caractérise la démocratie à Mokanabiso. Il y a un moment où Félix a commis à l'état dans voyage kili pour avoir déjà raison il y a que non moyen organiser ma ponamizagité pour Rwanda ça ko agresser biso parce que makambu onyoso bande ko ngai ba kongomane bitumba est mutu a occasionné bitumba les a Félix Chilombo. Yé mutazo se met trouble wana que non bitumba wana ina Paul Kagame ba continuer ko embrouiller batu ba continuer ko endormir peuple congolais ba continuer ko lalisa batu oyeboy bazana projet bazana makasi pour que non to libérer mboka na biso na maboko ya ba Rwandais
soki ke bato bazalaki na besoin ko sauver bitumba oyo boy bande ko na biso IDPS bengi baza bato liboso ya côté makobima na balabala pona ko loba ke non Paul Kagame yo za mutu mabe mais ozomona bango wana bavandi na sans était limité balobaka bango le côté. Et puis peuple congolais talisi na monde entier na communauté internationale na communauté ya Union africaine que bato bazo boma biso za ba Rwandais to lingi to bundana bango. Donc complicité à Félix Kovana na yenye kolobana kozanga kolobana eloko ils ont caractérisé que Félix connaît quelque chose qui se passe à l'est du pays. Il y a un besoin mon abisso babino mimbenga nous serons toujours mal compris. Analyse n'a réfléchir pour na moka de part et d'autre. Toi et que tu as limité, tu as bloqué quelque part na makambo misusu. Mais moi je pense que actuellement là tant que bango bazo bandi déjà processus il y a concertation, consulter consort pour que non Félix ça est sous prolongation na si 2028 ou 2024 le dialogue wana ko so bango 3 à 4 ans. Peuple congolais ozolala. Peuple congolais ozana kati ya distraction. Bande konanga diaspora makambo nazo bisabino nazo le bango avec connaissance de cause. Ceux qui vont soutenir le combat OT, moi je vous dis tokotika la toujours kolelaka parce que bitumba est wana ils a organisé la communauté internationale ba société tekerungo teke nini ba on fungurume ba société wana teke fungurume ba société ba minena ba métier nationaux ba to aso financer makamona en complicité na Félix Tshisekedi ayebi makambo zo de kana est alors azo luka raison tala le oyo boy yo mona Congo vandi nazo yo kake en 2023 docteur Denis Mukwege a causé la candidat président de la République. Mais moi j'aurais souhaité que docteur Denis Mukwege, bien que Batubazo le causé candidat président de la République, mais dans l'élection ni parce que l'élection est alité. Docteur Denis Mukwege na Kinshasa, il n'a pas voulu nous chercher parce que biso toza ba jeune auto sensibiliser ba jeune pour que non to comme un pays démocrate et non un pays à la démocrature. Docteur Denis Mukwege akudana ba étudiant ou abengisaka ba invitaka bango ba solo là je ne sais pas fond il y a ma solo ba solo biso quand ozaka intéressé te moi to kota na makambo wana la profondeur ezati alors lelo oyo bozo mona soki za pona compétence université bato ba ko gérer muka oui on a disconvient pas mais ce qu'on a ango biso komeli parce que tout le monde le sait que non mboka na biso eza prise en otage de pas un Félix na ba Rwandais na ba occidentaux wana ba teke rungu ba teke fungurume ba société ba métier nationaux wana ba boutros ki banani wana ba misusu et là quand on sait siko docteur de Mukwege na ba ndeko misusu boya to ça la force rapport de force pour que to benga na Félix parce que a commis hors mandat donc mandat pouvoir de kotika na balabala wana kosenga mutu nyonso azana courage benani ya militaire soldat civil journaliste et résistant peut prendre le pouvoir pour na gérer mboka na biso parce que le pays va très mal. James Kabarebe il a dirigé ce pays comme état chef d'état-major Ouganda et comme ministre na Rwanda na makambo ya bango ya défense bazo se kabiso ta bazo mona makambo ya boy bazo dit récemment na Angola qu'est-ce qui est sorti de bon na kati ya pour parler na bango rien du tout. Tout le monde Félix a kobima awa boy ba ko reconnaître M23 comme ça mouvement il y a groupe armés rwandais Félix Andimi que non mouvement citoyen M23 ça mouvement citoyen et ça groupe rebelle ou ça bana mboka pas la dimension ba o boy. Alors mes chers frères congolais, moi je demande aux jeunes l'unisson to sang sa force na biso to longola ba divergence d'idées pour que to bulisa monguna na biso bota la dimension mboka so ke lelo o boy tant que vous avez makambo CRGL communauté soki de Grand Lac bozo mona que non Lorenzo ko za pesa ser na biso te ndenge moko Kagame aza ser na biso te parce que Lorenzo azo yiba pétrole na biso côté ya Congo central kuna même Sassou ne sera pas sincère avec nous parce que makambo tout temps ngozo le kabamburu na comme Félix n'a pas de maîtrise na makambo je suis à l'état côté na province Équateur Sassou continue copier baba kokata banzete na biso na il ceux qui yamboka nini je viendrai dans les jours prochains pour na kotali ko ebisa bino donc tous ces gens là bazo ambrouiller biso. Alors vous voulez que notre Sassou Lorenzo va condamner Paul Kagame parce que bango tout bazu Congo lokola et ça éléphant kufi mutu na mutu okata oya est parti yango zo senga force mosusu ya sika mo pepe mosusu ya sika
parce que niveau biso to comment ko sensibiliser bato oyo. Je crois les saints to soa ki na bande ko Lumumba. To ça activité to so bana marche à partir ya chango. Parce que balobi zone rouge chango biso lobi zone rouge ko za chango te on a besa bino que non tokende ke leadership ezo boto la malembe malembe. Bino boza na besoin de soutenir biso. Parce que moi je ne crois pas aux élections makambo na bisi bino le lobo kanga ngo ata lobby ko tanto ko ba mikolo wana bomona ke non Bruno makama bana ko loba azaki na coup d'œil. Alors la minute où beaucoup mandat Félix ezo kene na suka. Parce que côté la microscope politique sur le plan électoral et ça côté lisate. Alors biso ngana ndeko nanga je suis mbongo na mama au CA de la presse congolaise Jean d'Arc na biso. Toyokani entre les 7 ou les 9 tozo kangisa moi muke pour permettre ba résister ba sanga moi transporter pour to bana on a changu to bi ke ba kubisa ba policier mais nous voulons rapport de force parce que tout monde yango tant to ba ki Kabila il faut kende peuple les souffrir peuple les na maité ba grève le on na zo bisabino ba fonctionnaire ba to ba sa pa ba indien ba zo souffrir tant on na zo la s'appelle bino ba to bo sa ke pa ba indien ba libanais bo sa ba société ba banani venez nous joindre à notre lutte. Parce que bilongi na biso ba bino mimengo boyebi yango eza bilongi o botozo luka changement mbongo wana ekota na kati ya mboka na biso mais les gens de ce côté là bazo lingate botala siko na bakilo bi délégation ba ndeko ba sai pa ba indien bozoya ndeko Bruno lobela biso tala ba onyo ko la biso toza na grève une semaine yango oui na koloba mais tant on na so bengi so ke non ndeko yo epa na pona loba makambo na etambe na tande ke na défendre bino mais ko ça biso to plus mieux que so ki to bimi na balabala tobenga na batu oyebwe ba Rwanda basonge pa na mboka na bango biso to tika na mboka na biso bokomona ko kozala plus mieux parce que je sais que ezala ba fonctionnaire ezala ba enseignant ezala ba professeur d'université ba musicien mutuna loko sala osaka pa mutu mo songolo pa vis-à-vis même à l'état ba futo salaire à malonga te pourquoi so kangama pas c'est ça que non peuple congolais bi ba droit na été abi pe ba devoir na été vis-à-vis ya mboka prévenez bomoni lelo oyebwe affaire à 145 territoires batu oyo bauti ko bima na prison récemment babimi ko ba kenini projet à 145 territoires ils a projet malamu oyo il faut bana mboka ba soutenir yango et puis batu wana babimi na projet ya Nollywood o balakisaka biso procès ça joue ça soni bazo tambola na bango librement et puis ba congolais bazo na bango bazo betela bango maboko pas sina mawaza que Jamal au Liban bino nyonso boye bien na série ba organisaka awa il semblerait na dépêche chaîne moko à place natanga ki les dépêches na chango na conditionnel que famille ya Jamal ba sombi hôtel Memiling donc mon on a biso ke kaka boy et kaka na bola fa boy et si na ngopeka ka boy peuple congolais a réclamé le moko te donc to vandi na biso to kangi na biso maboko soyo babilo kwa boy to continuer nango jusqu'à quand le oyo boy tango makambo zo kene na mboka bota ndenge mboka zo tambola mboka zo kene mabe yondeko ovandi na kati ndako le 9 le 7 tokoza le 9 je crois que lobby je crois pas c'est pas le 9 bo excusez la date je crois entre le 19 ou le 17 tozo organiser ba activité na bandeko Lumumba tozo bandango na changu jatini ngobila déjà aux déjà information aux déjà ngo parce que to lingate que nos zone changu comme zone rouge. Parce que déjà, bobandi ba consultation na bino pour na terrain politicien na bino que non to kene na dialogue. Surtout bino boso que na dialogue peuple siko yo peuple ozola na ngai. O gagner nini na place wana. Bino mandeko bozo na grève pa ba libanais. Une semaine ngo bozo sa musala te. O gagner nini. C'est le moment biso to so benga bino. Parce que tant ba o kene dialogue. Ba okende kamera yozo assemblée nationale yona yozo boy yokuna zo ministère agriculture yozo boy et puis c'est comme ça passe na biso peuple congolais et il continue ko ça soit du jour au lendemain makambo zo le kana Congo na minute ya mwana docteur Denis Mukwege oui ne ba ndeko bozo ba docteur Denis Mukwege candidat biso en 2023 mais élection zalité docteur Denis Mukwege peut-être aux amuto munene oyebi qui élection zalité pourquoi ne pas ko sensibiliser ba jeune wana qui a beau se joindre na bitumba ba bino mimenga to libérer mboka parce que ba mboka nyonso zande ba jeune mutu ba tele makande biso to tele miboy mais na Congo et ça ba jeune te ba jeune ba vandi ba papa on a bazo continuer kaka ko manipuler biso mais moi je dis et comme déjà ta obo il faut révolution il fait ça les mains Félix et mutu za la base ya makambo obo
à organiser ba désordre na est na Paul Kagame pour azoya biso ba raison que moyen organiser l'élection te parce que mboka biso ils a agressé d'auto kende bande konyo so boya to solo là non peuple congolais fungula biso so que loko na tondima ki en 2016 et pas ya Kabila que to kende tout ça la dialogue o ba bino ci ba koma ba millionnaire ba soma mapango et loko wana en 2023 ko sale matin il faut to banda ba action ya balabala na minute oyo bo bande ko na diaspora bo soutenir combat oyo bitumbo nga nazo kufela na ba komi mal vu yango wana Kabila zo ki chasse wana to pesa sous Félix chasse wana ko la président de transition et puis mapona mingo ningo ko la no ba ko organiser mapona ya malam non moi je demande au docteur Denis Mukwege to kutana ba résister to solo là. Parce que tout le monde en 2016, il y a une pression qui est là balabala. Jusqu'à ce que Kabila qui freine vrou akangi mutu kana telemi. Mais ce ça quand ndenge bato bazo kanisa boy, moi je pense que non, Félix va dribbler et il continue toujours à dribbler parce que bomoni na côté Équateur, ça soit so pillé banzete na biso côté ya ba Congo, Angola so pillé na est donc mboka eza côté mona oka boy. Eza précision makambo na zo bisabino. Je crois les 17 et les 19 on a bande ko Josué tozana tozo banda vraiment série d'activités à balabala ndenge to banda osango na lamuka parce que to linga lisusu te que to bandi ba activité puis to katiango yango nazo bengisa o se rejoindre na bitumba o komela biso o benga biso parce que to komi na ta o boy et comité à virage lelo o boy bozo mona yango ba nomination Félix Azosala Asilis donc famille à Denise Nyakeru tout ba comme ambassadeur. Même à l'époque il y a Kabila tout le monde a appelé Babiloko à beauté que nous bande konyo so maman Olive Lembe ba kuma ba noma ba ambassadeur. Ambassadeur ya Kenya de quoi Denise Nyakeru. Ambassadeur ya Ghana ba uti ko nomé lelo de quoi Denise Nyakeru. Moko ba noma aux États-Unis de quoi Denise Nyakeru. O ba noma na Kenya salaka ambassadeur rwandais représenté en Afrique du Sud ba bengana kana e. Mais le peuple congolais vandi azota makamongo ezo le kaka boye donc le Congo ezo kende donc Congo comme patrimoine mo boye ya Denis Nyakeru donc to ko ya risquer bo soki tozana 40 ambassades dans le monde donc 30 ambassades ko za représenter na famille Tshisekedi ya Denis Nyakeru donc la Congo ezana bato maele misusu te tant nazo bisabino que no bato bozo mona ba baza plus dangereux bazwa ko ba envahir biso partout tina moi les pinières tant que vous avez déjà na mboka bazo nommé étranger vous croyez que politique ni na libanda to koza makasi na domaine ni c'est ridicule c'est très ridicule c'est très même dangereux pour la mboka lobi kuna kola lo lamuki bo otende kwa Denise Nyakeru mosusu ba nommé ambassadeur na mboka mosusu. Donc biloko wana tout et ça qui plat déjà schéma oh ba Rwandais ba préparer kango pour na kota les sabino que non ce n'est pas à Félix qui gère le Congo mais c'est à nous qui gérons le Congo. Ya on a bengi si au na Congo o lamuka o telema o se joindre na Combo biso tozo bunda na tali sibino awabo bato ba ibimbongo ba mwana ba bimi Félix asila soni ye wana pe abimi akei na kachache kabuya na bise suka moko Félix atombi bandaku awabo o akopesa basoda bandaku mais ozomona boye bandaku wana eza même eza inachevé sirité o basami saka biso procès 100 jours bandaku wana ba cheki bakoma ko ekoma salité ekoma donc esika moko bo matite bota tango zo sa ba improvisation na nyonso il faut savoir que non peuple abi que non tu n'as rien construit il a fallu tango yo yaki na ndenga nyamu nyamu o bana ba construction de base par précipitation bozo kende ko inaugurer bandako et salité inachevé et puis ba venir zate nyonso wana ono diplomatie agissante ya Félix nyonso wana nini ba mukwato mbolo ba fatiga bazo continue ko betela mutu na bango maboko tandis que lelo oyo boy ba uti na Angola bunagana eza toujours na maboko ba rebelle banani ba ko sauver situation na eza ngai bino mimenga eza yo ndeko vandi zo lande mission oyo boy eza déjà éveil auto zo sala na ba mama aussi na bande ko misusu so zamba no ya liboso ya kolanda mission oyo botolo bela mboka Congo s'abonner partager lien yebisa ndeko keno Bruno na landi Bruno makambo lobaka akosaka te Félix azana schéma ya kokene na dialogue ya 4 5 ans
Donc imaginez qu'on est dans un dialogue il y a 5 à 4 ans. Souffrance non si comme on a Congo. Donc Félix ça mutu oh boy bino ba diaspora bo sangi sa makanisi na bino. Bo bima na makambo ba ya ko so no boyoka ki bo longona no botak no na minute oh boy Bruno to ko sa ndenge nini. Pour makambo bo bo ndima to comme en 2023 peut-être bo ben ça déjà trop tard. Félix c'est lui suffire. Il y a Congolais. Il a trahi toute une génération pour la profit na bango. Il a trahi tout un pays pour satisfaire les Ougandais. Il a signé un accord avec la société, soki muino, soki société ni wana. A faveur à Rwanda, na Ouganda, soki somiko, c'est ça les termes. Pour exploiter hors na mboka na biso. Dans la dimension mutozo zwa, donc Félix a dit tout. Après si Batouana, Bangolais, Balani, Rwandais, Bangolais, Koso, parce que Bangolais, puis on a côté Bango, ils exploiter pétrole, mais bon, on sait en gros ce qu'on a démon propre. Il y a autre chose qu'on dénoncer, parce que Furungume, la société occidentale, parce que Bango, ils financer, les Rwandais, ils financer les Ougandais, et puis par contre, les Rwandais, ils Bango miette. Alors moi, je pense que il est temps, Oeboui, Bandeko. Il n'y a pas d'élection. Docteur Denis Mukwege, moi je vous demanderai ce qu'on a besoin de gérer au Congo. Il faut tous les canaux soulèvement populaire, tous les canaux article 64, ceux qui baillent politique. On va koya kana mibu eza koya. Bayi ba keno ceux qui tosali mabe. Peuple na kozala très rigoureux envers biso, akobenga na biso. Mais ceux qui tokei parce que notre pays n'est pas un pays démocrate, nous sommes à la démocrature. Au bombo que sota mo ya désordre. Botala Félix Azuba beau-frère naé a nommé ambassadeur. Donc ambassade de presque tout, ambassade à Kenya, ambassade d'Afrique du Sud, ambassade à Paris, Paris c'est France, ambassade à Ghana, il y a Denise Nyakeru. Comme si au Congo, il n'y a pas d'autres Congolais capables de représenter Mboka na bango. Et puis au monde il a limité, bavandi wana baso sepera. Ceux qui ont bateau mituzo ça va bien, bateau abiso à IDPS, ils étaient les premiers à descendre pour nous voulons la rupture, nous voulons la guerre avec le Rwanda. Tu as besoin de diplomatie. Diplomatie, ça peut bien guerre. Tu expliques dans nos bateaux, tu comprends. Oh, diplomatie, et ça français, moi, je vais me dire, diplomatie, ça va tumba. Mais dans ce cas, il y a Maëlle. Bon, moi, je suis que Félix a négocié dans la diplomatie, dans Maëlle, parce que pour la réussir à battre, donc, il accepte directement que non, ceux qui même toqué dans le schéma de guerre, Félix sera toujours battu. Mais au cas où, diplomatie, bobo ça que diplomatie pesa bitumba. Et ça le coup là tous en a pour moi ngala maman aussi. Mutumo kwa été kabuya Bruno bosola na maman aussi bobo ngse makambo wana. Ceux qui ngana okiko s'imposer te pour convaincre argumentaire nanga ils la considérer. C'est déjà gagner même à sur le plan psychologique. Au moins déjà que non sur le plan moral à gagner et puis sur le plan physique sur le plan salaire ta sauter à ko beta ngai. C'est ça chez les fatigants, ils ne comprennent pas ça. Donc Félix est déjà abattu par les Rwandais, partout en Est et en Bokanabiso. Il y a un moment interpellé plus que ça, c'est ma gêne. Tobi maintenant on a quatre distractions. Oh boy, et quand on a kibiso semaine au Mobimba, tous à focaliser. Ndeko Bruno, Ndeko Nani. Problème est ça ce qu'on a mis tous les années. Félix a mis son schéma de dialogue, a créé la sécurité, a créé un bon à l'État, un bon aram. Et puis la minute oh boy, azol inga sous quoi qu'on a pas berloté biso. A cajolé biso et puis a continué dans le chemin na batunaye. Donc survie à peuple congolais na boko o na minute o ebo et autres dépendre na yo mo na Congo au téléma au benga Ndeko Bruno plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 combien na WhatsApp to kuta na to solo la biso ba ndeko to za na Kinshasa awa boy to za na groupe na biso organisation zali parce que na liro to so kende o ebo mission ya caméra au moniteur on Félix Abisa bino na YouTube que caméra za na mission munene mission au caméra azaki nango ya munene au Félix ya bombaka na Hollywood na baba organisaka mission zalaki tant caméra ko bima a okene ko consulter ba couche nyos et puis boye bango que no caméra azenga bimi na bien kaza na mission na munene caméra ko lingate que aza bien sûr aza na gouvernement il a travaillé tatika kaka comme une autre personnalité politique ya mboka na biso. Donc schéma ezali boye. Wana ça ba réflexion ya Bruno Mimbenga résistant. Soki nanga caméra bandi ba contour na ya kokutana na ba leader politique.
ba ko injecter mboso na Assemblée nationale wana nazocha wana ba supposition et ça pourrait être aussi vrai ba ko injecter mboso et puis caméra ko ça nini a ko récupérer Assemblée nationale ou ko ça que non a gérer yango comme président de l'Assemblée nationale par transition. Et on a vu ça que non biso ba jeune moko sonne aussi dans la télévision to comment on réfléchit pour na mboka ou bon ba jeune belé ba otiko le faire en télévision. Donc mission au Félix carte na bango eza bongo. So ngana moni déjà carte yo ke za boy. Ya on a bengi si bande ko na ngai. Les 17 et les 19 entre date wana mi balé bo soutenir bitumba o. Parce que ceux qui bo soutenir biso te bo mona ke Félix a réussi facilement qu'on préparé parce que déjà a préparé a créé une sécurité et puis a raison toujours ça beauté parce que et puis dans les jours à venir beaucoup de Angola entre Bissona et Angola côté la cabine de Indi insécurité parce qu'on va déclencher au même moment pour que tous soient courage on a que non au long mandat de Sili Kende et là on a déjà ils a préparé na ba coulisses na bango bazo préparé que non et que ça a raison au boy bah c'est un peuple congolais qui non là tout ça qui t'a organisé ba élection parce que Angola a agressé Kibiso Rwanda a agressé Kibiso et puis donc tout qui organiser élection dans contexte à boité mais avant bango ba comme un processus wana parce que tout cas na une année na 6 mois biso déjà dès dans lobaka le 17 avril 2022 que non c'est la volonté de la rue qui va parler et nous allons faire parler la rue bon soutenir combat bande quoi diaspora l'air est tellement grave papa Toussaint ba maman jolie maman toujours sur la déjà ba maman aussi parce que niveau to koti makambo oyo boy to sentir que comme ta virage bobenga papa Flori bola na te makambo biso na nanu parce que na minute to songi vraiment pour na contexte amuka to sauver mboka na biso plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana ndoko benga biso ko komela biso bino bozana Aru bozana Aketi bozana Bondo bozana Businga botala mboka ndenge komi parce que Félix Obandaka ko continuer non mboka za agressé et puis ba nombre d'années zo continuer koleka et puis biso to continuer ko demeurer toujours na situation oyo ya lelo na suki awa boye nde na bisa bino ke liboka pilipili sila sola moko te so za mbano ya mbali boso kolanda mwana mboka bino mimenga partager émission oyo boye liker bobenga biso bo soutenir biso bitumba oyo boye parce que avant bato ba na schéma virage na ba préparer schéma bondoki au Félix a officialisé balkanisation mboka na biso peuple congolais déjà to bongama parce que ba okuta na biso na nsela na biso papa Toussaint merci na ba conseil na bengaki eloko ezati to za bandeko na famille esengaka mwa makelele mais tozwaki te ya koswana bandeko mpona koluka climat malonga ya kimia pour que no makambo kenda liboso bandeko ya diaspora obobengaki ngai mpona kosolola mpona conseil biso objectif na biso eza to libérer Congo so tokabwani bomonaka force mpe okita merci mpona baconseil na bino et puis tobengana tosolola na activité oyo tozoprépare awa ekozala mpe une manière oyo boye et vous avez la réconciliation na bande kota on to kotambola pona ko luka ko libérer mboka na biso ya lelo na suki awa boye soki nzamba lingi tukuta na bino na mikolo ezali koya na même numéro na même chaîne na même émission na bino ezaka sensibilisation ya lamuka na plus 243 81 73 11 702 wana soko bengi mobondeli ya mboka Bruno Mimbenga mama Océan okuta numéro wana et puis tokosolola pour que non activité tozo préparer ezala une grande réussite pour na biso soki nzamba lingi tokutani na mikolo ezali koya matondo.